Mbote pe matondo mingi na bino balandi ya Vom Television etando ya bwanya pe ya mayele pona nini te ya bosome pona biso bayindo. Tika ya mboto zongisa matondo ya mingi pa ya tata mokele wa bikela mobiso pamba te bangonde bazalaki bongo bakeli ya bakoko na biso babatelaki baboti na biso babateli biso esalike lelo to posa na lisusu pene ya neso nyanzila pona kopesa bango maboko na tina iye ya itumba oyo ya lobiko ya loposo moyindo. Tozongisi matondo ya mingi na bino baye banso oyo vuma bokangama na emission na bino ya kitoko bolingaka mikanda nya boyebi pona nini boyebi tolobaka tango nyonso na bomo ya moto eloko eleki motu ezali bongo boyebi pamba te moto azali na boyebi azali bongo na makoki ya kozwa biyano na bakokoso nyonso oyo ko se présenter bongo liboso na bango tozwi ndakisa ozala likambo moko songolo ndakisa maladi ndakisa mikakatano ya makoki oyebi ete soki na sali boye na teki boye na simbi boye na kozwa bongo makoki to na kozwa bongo biyano na maizali boko tungisa santé na ngai soki lelo mabele ya Afrika manso mazotambola malamu te neteni ya politique neteni ya science neteni ya religion po tozangi boyebi ya solo ya tata mokeli talatina ena wapi tata mokeli na bolingo ozaka ngo epai na biso bayindo nde bazwaka mokano ya kotindela biso walongo fumukimbango e walongo fumukimbango lokolo babandaki misala o esali ete na 1921 le 3 octobre bazalaki condamné nde balobi te na kokende boyete na bolingo tata mokili azalaki na koponanga walongo fumukimbango ngai pe na kokende boyete sans que na sala bongo bilaka na mabele ya madimba esika wapi mai ya bomo ekobima lisusu o ekopesa bayindo boyebi o ekosala ete bazonga solo bakonzi ya mabele na bango yango ezali bongo masakoli ya madimba o kosala ete ne leko na biso batindela biso longi oya koya lisusu kopesa biso boyebi oya kosala ete mabele ya Afrika tango tokoza boyebi o longi ya koya nango ne kosala ete toyeba boko zonga bakonzi ya mabele na biso yango emission mikandami ya boyebi ezwaka tango nyonso likanisi wana susi wana posa wana ya kotambola pona kolukela bongo bino mikanda ya kitoko oya kosunga bino po bozwa bongo boyebi ya solo ya tata mokeli lelo tokumbeli bino mikanda nini tolobaka sone emission mikanda ya boyebi ezali lokola tobenga ngo nini esika bayeba nzungu elambaka bilei emission mikanda ya boyebi ekokumbelaka bino kaka mikanda oyo ya tina oyo kosala ete tozwa boyebi ya solo pamba te lisesone lobaka tango nyonso soki olingo bombela moto moyindo likambo tela ebongo na kati ya mikanda me biso na kati ya emission mikanda ya boyebi tondima kozwa mokumba wana maye maso oyo babombela bino biso tokosala bokasi ya kozipolela bino yango po tozwa boyebi oyo kosunga biso tozonga bongo bakonzi ya mabele na biso lelo tokumbeli bino mokanda ni tokumbeli bino mokanda oyo bomoni lolenge yango ezaleli botala yango malamu na mokanda oyo bayebisi biso boye nzoka mabele oyo ya mbanza ngungu ezali na makambo ya motu ya boye bandeko balandi soki tomeki moke kodefa mayeleka na mabele ya bapaya pote baboko zwa bososoli ya malamu kolanda bongo buku oyo ezolobela biso vraiment maye oyo mabele ya mbanza ngungu to territoire ya mbanza ngungu ebombi toyebi biso banso ete territoire ya mbanza ngungu ezali moko ya ba territoire oyo ezomona makati ya province ya Congo central na district ya Cataracte mabele ya mbanza ngungu na monene nango nyonso ezali bongo soki tobosani te na 8190 km². Mabele ya mbanza ngungu kasi pona nini lelo na mikanda ya boyebi tokolobela bongo mabele ya mbanza ngungu na kolikia na bisika nyonso oyo loposo nyonso ezwami bazali na esika oyo maye ya motuya eleka na kati ya histoire na bango ya kozala ya mokolo na mokolo et na bisika nyonso beveneme ya minene eleka oyo marka histoire na bango ya chaque race tokomona ete ba immortaliser yango to babetaka sete nango to basala maye ya motuya pona mabele wana mais biso ya kokamwa kino lelo na bisika nyonso beveneme ya minene salima na kati na mabele na biso ebetamela kasete te kasi lelo mokomi mokanda o ezali bongo fumu kusu kia mzala pana na ngola na susi o tata mokeli apesa bango ya kolobela bongo lobiko loposo moyino pamba te ne sunyaza to lobaka tango nyonso bazali instrument o tata mokeli azali ko utiliser pona bolamu na biso bayino
to pesa kanda kisa na bemission witsi koleka moto akoki kozala na mixer ya kitoko moto akoki kozala na power ya kitoko moto akoki kozala na stabilisateur na ye moto akoki kozala na ba instrument nyonso ya kitoko mais soki osangisi ba instrument nyonso wana ozali na ba mingongo ya kitoko ba bon chanteur ba baka balanga nzemba yebi koyemba mais soki bozali na ba baflete nyonso obino bokosala moyen sonorisation na bino koyoka na kozala te et ne sonyanzila bazali bafle o tata mokila zali ko utiliser bazali kolobela po sonorisation wana eyokana na to ya bayindo po bako bokozwa boyebe o ekosunga bango bazonga solo bakonzi ya mabele na bango nde lelo bakolobela bongo mabele ya mbanzango bande ko balandi esika bozali botika te ata moke distraction yingela kati na bino bososola vraiment nini yango mabele ya mbanzango ezali bongo komonisa na kati ya mabele na biso ya Congo na kati ya mabele na biso ya Afrika pe na kozala na biso bayindo ya mbotoko tabongo na mabele ya Afrika soki tokei na baloposo nyonso ya bokeseni soki tokei na loposo pembe bokomona bango pe bazali na bisika na bango to baliese na bango oyo bakumisaka oyo babetela kasete bokomona ndakisa Jérusalem balobaka Jérusalem ezali esika oyo Jésus abandaka mission na ya bandaki kotangisa tokomona bakolobela bongo le lingoma na bango to église na bango ya Fatima oyo ezali na Portugal esika oyo wapi Marie asalaka apparition pa ya babilenge misato ezaka lycée Jean 7 na Francis ba immortaliser yango tokomona l'air dame ya France to boyi koloba Notre Dame parce que eza dame na biso te eza ya France eza ya bango ezali esika oyo wapi ba français bane ko symboliser puissance ya politique ya France to mona ko kweya ya l'air dame ya France na 2019 lolenge kani balelaka oyo symbolisaki même ko kweya ya politique ya loposo pembe au résultat to moni lelo kino lelo France loko azali ko symboliser force ya politique ya ba mindele kino lelo France azali rejeter na mokili pona nini symbole ya puissance na liese na bango ya l'air dame ya France tango kwei kaka ezali bongo shit na bango tokomona mai ya Lourdes na kati ya France ezali lié ya purification pona bango tokomona même Vatican siège na bango lolenge nini batonga yango lolenge nini babatelaka yango soki tokei bongo na Islam tokomona bongo Mecque tokomona bongo Médine tokomona bisika nyonso tomonaka même Mecque ndenge ba musulman bakendaka pèlerinage kuna et surtout na eleko ya Hajj pona ko immortaliser ndenge nini bapesaka ngo en plein lolenge moko soki tokei pe na Islam et na bouddhisme tokomona lolenge kani bapesaka bongo en plein na bisika nyonso oya mai ya bango eleka tomonaka ndakisa lumbimi esika wapi Prince Siddhartha toujours le Siddhartha baye bazwa quand même connaissance baye Siddhartha ye wana Bouddha esika wapi Prince Siddhartha abotama soki tokei bongo na Kushinagara esika wapi azongisaka bongo molimo na mokila molimo lolenge nini ba bouddhiste ba immortalisaka bisika ba pesaka ngo lokumu mais akokama soki epai na biso bayindo soko tuni bayindo bino pe bozana ba lien saint ba te tozana ba lien saint biso bayindo ba lien saint atoke na Google obeti lien saint pa ya bayindo ezala kati nzoka histoire na biso bayindo ezipa ma yango komona moko pe ya batinda mi ya tata mokeli na kombo ya mbuta lumba babake histoire ya bayindo ekokoma maka epai na biso bayindo na masakoli ya walongo fumukimang ya 1921 baki bakotinda longi na nzela ya longi ne moto moyindo akozongela boyebi na o tata mokeli apesaka biso wuta ebandeli epai ya koko na biso nzala panda elongo na nengwa kiteleki nam tokoloba mingi te lokola buku yango ezali liboso na biso biso na bino tokende bongo koyeba mabele ya mbanzangungu ebombi nini na kozala na biso bayindo mabele ya mbanzangungu vraiment ezali nini ezo symboliser nini bande ko balandi ndenge tolobaki oyo nyonso ezali lokola mosala oyo ezali lokola distraction tia yango pembeni po toza obligé biso na bino totonga histoire na biso toyeba nini yango oyo ezali bongo ba lien saint na biso pona nini mabele ya mbanzangungu tokoloba mingi te biso na bino tokota bongo na kati ya mokanda po mokanda oyo ezali histoire ezali lisolo masolo ebetami awa tokende bongo koyeba lisolo nini ebeteli concernant mabele ya mbanzangungu pa bate mabele ya mbanzangungu oyo mabele oyo ya mbanzangungu nzoka
ezali na makambo ya motuya boye tokota bongo biso na bino na kati ya buku na biso. Mokolo moko na Mbanza Ngungu. Oh, me papa na ngai alobaka ayebi lisolo ya Fumu Kimbangu. Ndenge nini ayebisaki ngai te makambo oyo? Awa ezali bongo elenge mwasi o batie na kati ya page de garde. Azali kokamwa. Pamba te papa na ye ayebisaki ke ayebi lisolo ya Fumu Kimbangu. Kasi mwana yango sima ya curiosité ya kotambola na kati ya mabele ya Mbanza Ngungu akeko yimona likambo moko boye ekamusi bango. Abi oh, mais lolenge nini papa na nga lobaka ete ayebi lisolo ya Fumu Kimbangu, mais ndenge nini ayebisa ngai makambo oyo te oyo ya wuti ko découvrir. Makambo yango ezali nini? Tokanga maloba te, tokende koyeba lisolo ya mabele ya Mbanza Ngungu. Sima ya mwana ya koyeba koyoka to komona maiwana okomona na bililingi na biso mwana yango bandi poko kokima mbangu. Soka mabele oyo ya Mbanza Ngungu ezali na makambo ya motuya boye. Ah, bakulutu babetelaka biso masolo oyo te. Oh, yango likambo nini Kenge azali kokima mbango boye? Pamba te Kenge sima ya komona mai ya motuya ekamusiye lisusu makasa bandi kokima mbango. Ndi bato bamoni babi oh, mais pona nini Kenge azali kokima mbango boye? Nzoka Kenge azokima mbango po awiti ko découvrir likambo ya somo oyo la musu lisusu makanisi na oyo beta makali solo te epai ya bakulutu. Likambo yango ezali nini? Bandeko balandi tokende ko découvrir likambo o Kenge amoni oyo ezali boko kamusa bomo ya Kenge. Sima ya ndeko wana kokamwa oh, yango likambo nini Kenge azali kokima mbango boye? Tata na ekuna na tiki atomboki. Tata ya Kenge atomboki po azali koluka Kenge. Nzoka Kenge awuti ko découvrir likambo ya motuya. Likambo yango nini? Biso na bino kaka na kati ya mokanda tokende ko découvrir mayo nini Kenge a découvrir. Nabuta bana kasi Kenge nalingaka maseki na yete. Awa papa ya Kenge sima ya Kenge kobima. Esika kende kotambola sika kende ko découvrir maya motuya oyo biso mito koyeba mayango zali nini? Papa ya Kenge sika tikalaki lokola papa ngo azali mokongo pe mokongo ya mabele ya Mbanza Ngungu. Esi apusanaki mwa mibu mwa déformation linga lezwami. Alobi nabuta bana mena bano nga nabuta Kenge. Nalingaka te maseki na Kenge na ngai. Ah Kenge wana na profiter na pesa mbote na bandeko nyonso babenga makaba kombo ya Kenge. Boye baki baboti na bino balingaka maseki te na bankenge. Sima ya papa ya kotomboka to ya komanifeste kanda wana ya kolinga te maseki na Kenge na ye, bandeko bazalaki pembeni balobi te papa malembe mingi ditu toza mikolo makambo ya bana tosolola malembe. Wana moninga ya papa ya Kenge a reproché na papa ya Kenge alobi papa mingi ditu tozali ba mikolo makambo ya bana esengi tosolola kana yango malembe. Papa mingi ditu kolanda bilobela ya bato te. Bato baso yebisa ngai bakosi ngate olingi obebisela ngai mwana te papa te abebisinga ndenge nini nga na ye likambo ya mabe ezali te. Sima ya papa ya Kenge kotomboka po ayebisi bandeko ete na yoki lisolo moto moko alinga bebisa Kenge na ngai surtout mabele lelo ya Afrique ba jeune lelo kolandela molimo ya bosoto ekotela biso. Maïba aussi la bitando ike, maïba aussi la ba réseaux sociaux, maïba tili biso ya komela ya kolia ezali ko exciter mingi ba jeune na kati ya d'élégance juvénale. Et lokola ba jeune ba mipesi mingi na distraction na masano ezangi tina na ba violence na bosangisi nzoto surtout na banzembo. Papa ya Kenge akoma ko jouer prudence pour na mwana ne pas ete mokili yango esi ebeba. Et surtout depuis les 3491 mondela lona kinzeki ya mabe na mabeli na biso ozali kokumba mingi ba jeune na distraction ya mabe. Papa ya Kenge akoma ekenge na Kenge na ye alingi kutu masigite na Kenge. Nde papa ya Kenge atombokaki nde baninga babite papa mingi ditu kotomboka te
Si me kotomboka papa kenge ye moko ya lobi te papa ngai yeyo babebisa nga na ndenge nini babebisi ngai te pe papa mabe moko ezali te na nzela na ye kutu esika atindaki ngai nde nauti komona makambo ya motuya mpona mokolo ya lelo. Nzoka kenge esika autaki awuti komona makambo ya motuya lisolo ya kenge ezobetama wapi? Lisolo ya kenge ezobetama na Kinshasa te, lisolo ya kenge ezobetama na Congo fwa te, lisolo ya kenge ezobetama bongo na territoire ya Mbanzango oyo ezali moko ya ba territoire na kati ya province ya Congo central na district ya Cataract. Si makenga alobi ke te papa esika otindaki ngai na uti komona bongo mai ya motuya oyo eleki bongo mokolo ya lelo. Mokolo yango nini? Biso na noto kene malembe na buku to kene découvrir mokolo nini kenge oyo a découvrir mai ya motuna. Batoni kenge motuna makambo nini lisusu? Bandeko balandi lisolo oyo elengi, lisolo oyo kitoko, lisolo ya kenge na kati ya mabele ya Mbanzangungu. Tokende ko découvrir mabele ya Mbanzangungu mai nini ya motuya oyo bongo mabele ya Mbanzangungu ebombela biso. Lisolo ya kenge pona mabele ya Mbanzangungu. Tokanga maloba te biso na bino tokota bongo na bozindo ya lisolo ya kenge. Na uti komona makambo mindele basipela biso. Papa, bino bazwali na mokumba po bino bakulutu bobetelaka biso te masolo ya solo. Eza vrai hein? Po lelo na mabota masolo betamaka lisusu te. Lelo mobota utaki musala aye lokola pe condition de vie se ebeba nango. Moboti na telefone na WhatsApp, moboti na TikTok, mama na WhatsApp, mama na TikTok, bana na Facebook. E moninga ya lisolo ya baboti ekomi telefone, moninga ya lisolo ya bana ekoma telefone. Masolo ya mabota, masolo ya mboka, masolo ya nzinga ya quartier ya ba commune ebeta makali lisusu te. Baboti tozwa responsabilité ozali pe moko ya ba interpellation. Na nzela ya buku oyo lisolo ya mabele ya Mbanzangungu oyo kenge a interpellé biso. Tala lokola boye makambo ezangi tina balingi basambwisela ngai batie mégaphone po eyokana makasi. Kasi lelo le 3 octobre balobeli te nini eleka awa na Mbanzangungu na bambula eleka yango nde ozali kokondane biso bakulutu. Kenge awuti ko découvrir lisolo ya le 3 octobre. Le 3 octobre nini eleka vraiment na kati ya territoire ya Mbanzangungu na district ya Cataract na province ya Congo central na mboka RDC na kati ya mabele ya Afrika. Nini elekaka? Tokende ko découvrir biso na bino malembe nini yango vraiment elekaka le 3 octobre. Bakulutu babi kenge yango na kozo condamner biso ka pona le 3 octobre. Kenga lobi malembe tokende ko découvrir eza nini eza bongo bino bakulutu bobetela biso baleki te maye bino boyebaka na tango na bino ata ezalaka makambo ya mabe to ya malamu. Yango biso lelo tozali koyeba te nini tosala kolandela bomoi na mabe lokola pe na malamu. Na bakelasi totangi bayebisi biso pete mayimaleka na bomoi na biso bayino kolandela kozala na biso. Kenga zo reprocher na bakulutu. Bino bakulutu bobetelaka biso masolo te ya maye masalema kolandela bongo bomoi na biso na mabe to pe na malamu na yango. Meme na bakelasi totangi batangisi biso te bomoi na biso bayino kolandela kozala na biso. Wana kenge azo reprocher epai ya papa na bango elongo na bakulutu banso bazalaki zinga na bango kolandela mai ya monene oyo awuti ko découvrir na mabele ya Mbanzangungu concernant mokolo ya le 3 octobre. Mikolo ezebele leka na mabele ya Mbanzangungu na territoire ya Mbanzangungu. Soki dozwi le 6 avril 1921 oyo ezali bongo bobandi misala ya Walongo Fumu Kimbangu elekaka bongo na mboka Nkambo ezali pe moko ya ba village oyo ezali bongo na secteur ya Ntimanti na kati toujours ya territoire ya Mbanzangungu. Donc mabele ya Mbanzangungu, territoire ya Mbanzangungu ezali moko ya ba territoire oyo
tokolimbola mai maso na mbala moko te tozonga na buku po buku yango moko eloba yambo biso tata Ntsumbu Maimona pe babona kotsa commentaire uta mondele aya awa nyonso oyo ezalaka malamu mingi pona biso bayindo bakolobelaka biso yango ti bakosa biso na makambo bayaka na yango mingi okokuta kaka makambo ya mabe na ya mabe kaka oyo ekopesa biso lokumu te malembe yaya mwasi oza na raison soki lelo mobulu ezali na bomoi na biso bayindo eza po tosungami te na bakulutu ni na bakelasi oyo totangi manzele nga nazokende cop nazozela kaka oloba makambo eleka le 3 octobre bososola eta wabi manzele eza pe grec balangage moko ekoma babenga yango greco tatambala matsadi la greco ingeta greco obatatambala matsadi bazano ba jeune makasi ba on ba iba terme on a mingi manzele abi manzele ndeko na bina wazela ka lisolo wana betamaki le 3 octobre botsa motema na mai kenge akobetela biso lisolo wana nazolobela yango soki bana na biso bakoyeba mai maleka pe biso moko soki tokoyeba malamu mai yango ekolingisa biso toyeba nini tosala na lelo oyo mbanza ngungu oyo ezali mabele ya tina monene pona biso pamba te awa nde esika evenema ya pasi eleka mindele bakatelaka fumuki mbangu etumbu ya liwa na mokolo yango ya le 3 octobre ezalaka na mobu 1920 kona bongo manaka ya bapaya kaka po alukaki bolamu na biso bayindo ezalaki condamnation injuste nzoka nde kenga wuti ko découvrir lisolo ya le 3 octobre le 3 octobre elekelaka wapi na mabele ya mbanzango bandeko balandi tozokende na lisolo o malembe buku oyo buku oyo tobetelaka bandeko masolo buku oyo baboti bokoki mpe kosomba yango na poko tango tovandaka mwana na mwana opesi ye buku siko lokola ngai moboti na kozala ba capacité plus avancée par rapport ya bana bazotanga ngasi na osala commentaire ndakisa navandisi tata Malela Ntsumbu navandisi Nengwa Agoti Ntsumbu navandisi Lenga Ntiala Ntsumbu navandisi tata Ntoya avandi wana nazali ko relate histoire yango ya mabele ya mbanza ngungu kengi atalisi mai maleka le 3 octobre ozalaki bongo condamnation injuste ya walongo fumuki mbangu malembe tozokende bongo na kati ya mokanda na lelo ni bana ya mbanza ngungu ni bana ya Congo Central ni bakonzi ya mboka ya bayindo bazwa mokano ya kolobelaka mbanza ngungu pona koloba ete lelo ezali mokolo ya mbanza ngungu pe kokanisaka mokolo yango bandeko balandi le 3 octobre ezali condamnation injuste ya walongo fumuki mbangu azali nani tango nyonso bato bakotaka na kati ya libebi to na kati ya pasi batikaka mai tata mokili apesaki bango na nzela ya mbasi kapita na bango to na nzela ya ange superviseur na bango bato wana bazingamaka na lopango ya bosoto nini tokomona bilembo ya bokeseni kokoma makati na bango esika baninga bakozala na bopeto bango bakozala na bosoto esika baninga bakozala na kolingana bango bakozala na koyinana esika bandeko bakozala na bomoko bango bakozala na bokabwani nyonso ya malamu ekozala mosika na ya bango nde tata mokili akoyoka pasi pe mapamba nde tata mokili akelaki moto azala kolo mokili nsima na ye mpona nini tata mokili atiaki biye biso na kati ya mokili po moto akota nyama moto akuta nzete moto akuta mai moto akuta biloko nyonso po esungane moto po tata mokili alingaki moto azala malamu po tata mokili akela moto bongo elokola tata moto akokabwana tata mokili nde ekopesa mawa tata mokili akokota bongo na mabongisi akosala nini ya kotindela bango mobongisi mokili wana tokobenga bongo mobikisi wana akobotama na tata songolo pe na mama songolo na kati ya mabele moko po songolo nde fumuki mbangu oyo azali walongo wangitukulu wa masivi ya lolendo wa lunungu abotamaki na kati ya province ya Congo Central na district ya Cataract na territoire ya Mbanza Ngungu na mabele to na village ya Nkamba
et azali n'importe quel mototé pambate na babikisi nyonso baya na mokili mobikisi moko te toko comparer na Walongo Fumu Kimbangu pambate azali le seul moto annonça mokolo ya kokufa azali le seul moto azonga mokili ya molimo sami chopo amisali la autopsie bango moko abotamaki wapi na territoire ya Mbanzangongo oyo Kenge azali ko betela lisolo pambate le 3 octobre azali mokolo ya condamnation injuste mabele ya Mbanzangongo matondo na makengi ndeko limbole lipso soso mabele ya Mbanzangongo beteli lisolo nango pe matondo ya mingi na mokomi mokanda soki bakokoma mokanda o babalisi ba image na makomi poto zala bona facilité ya ko capter message ya mai o elekaki na mabele ya Mbanzangongo tokanga maloba te biso tatantsumbu na bino na kati mile fune kosi mosape na bino na kati ya mokanda olobi condamnation injuste ya Fumu Kimbangu po alukaki bolamu na biso nini ekondimisa biso na pole ete mosala basalaki ezali motuya po na biso témoignage ya Gilles Chomé na mokanda na ye la passion de Fumu Kimbangu page 77-87 etalisi biso makambo ebele pona kosambisama ya Fumu Kimbangu bandeko balandi lokola Kenge apesi référence biso to défi mokanda o lisez cette vérité tokende ko découvrir maye Kenge apesi les références bakomi nini kuna makati malembe to kofungula buku boluka pe buku oyo lisez cette vérité mama Kenge ya koboma biso mama Kenge ok tomoni eteni yango bayisi biso na eteni yango voici l'extrait du jugement de Fumu Kimbangu repris par Gilles Chomé awa bazotalisa biso lolenge kani basambisaki Walongo Fumu Kimbangu balobi boye ses réponses sont nettes au commandant de Rossi qui lui demande wana commandant de Rossi nde azotuna mituna epai ya Walongo Fumu Kimbangu commandant de Rossi atuni mutuna et-il voulu les prophètes ozali mobikisi pe mosakoli toyoka biyano ya Walongo Fumu Kimbangu alobi oui ingeta de Rossi atuni bango susu mutuna as-tu ressuscité les morts olamusa ki bakufi toyoka biyano ya Walongo Fumu Kimbangu alobi ingeta oui comment de Rossi atuni bango mutuna comment as-tu fait osala kilo lenge nini toyoka biyano ya Walongo Fumu Kimbangu Dieu m'a inspiré babaki sinasi sa voix est ferme et claire son attitude narquoise et railleuse il est envoyé de Dieu ses apôtres montrent la même fermeté ils ne nient pas les faits qui leur sont reprochés ils se refusent à cesser leur propagande à moins que Fumu Kimbangu ne cesse la sienne et qu'il ne leur transmette l'ordre de faire de même. Bandeko balandi tokoba yango po Kenge nde alobi yango. Un autre prévenu a une attitude que l'avenir colonial belge qualifie de révoltante. Il a osé interpeller lui-même les juges à plein tribunal et lui a demandé la raison pour laquelle on interdisait aux Africains d'avoir leur Dieu, leur prophète, leur Bible, alors que les Blancs ont les leurs. Ah, Makengi, Matatantsumbu, na osuke la awa, pour na boy kokota vraiment na bozindo, ya lisez cette vérité. Toyoki mama Kenga lobi awa, tokende kotala na jugement ya Walongo Fumu Kimbangu, totangi yango. Balobi Walongo Fumu Kimbangu tomba zo sambisa ye, batuni ozali mfuluzi, ozali mobikisi. Ingeta, nasali mobikisi. Olamusa kiba wei ingeta. Osala kilo lengeni abi tata mokeli. Ndi apesa kingai bokasi tongu ya to inspira kingai. Et parmi ba disciples Walongo Fumu babike biso pe tokotika te mosala o tozali kosala pene ya Walongo Fumu Kimbangu. Au moins que bango moko ba pekisa biso. Et parmi bango moko alobike mais pona nini boso pekisa ba yindo. Bazala na buku esantu na bango. Bazala nesika na bango ya kosambela pe bazala na mobikisi na bango. Mama Kenge, ah, maileka le 3 octobre, wapi,
na mabele ya Mbanza-Ngungu. Alobi ete tango batuni ozali mvuluzi mobikisi ayanoli ingeta pe lisusu atémoignaki ete mouvement ya Fumukimbangu bazalaki kosambela na lolenge ya bokoko na biso bayindo pe baboyaki Biblia. Pe na page 14 pe 15 ya livre vert ya Église Kimbangiste kuna balobi ete bamindele bazwa Yezu na bango po biso bayindo tozalaki na posa ya nzambe ya mindele ti. Bapesi référence livre vert ya Église Kimbangiste na page 14 pe 15. Toko balobi na biso boyi botala na le soleil apparaîtra page 10 et 11. Église Kimbangiste bango moko batalisi lisusu maye curé Jean-Marie Vanep alobela bango pona Fumukimbangu. To défi lisusu buku o lisez cette vérité. To que notala maye nini curé Jean-Marie Vanep aloba. Ah mama Kengi bayesi biso boye balobi tokende kota les sources le soleil apparaîtra babi les constats et colère de curé Jean-Marie Vanep à la cérémonie du mariage de Mama Kamapasiko à Bruxelles en février 1997 peut aussi nous inspirer à bien comprendre notre responsabilité à travers le monde. Responsabilité à nani ya Église Kimbangiste. Après les tristes constants de la cérémonie de mariage qui s'est soldée par la violence, le vandalisme et la profanation orchestrée par certains fidèles kimbangistes, le curé de la dite paroisse, Jean-Marie Vanep, demanda à avoir un responsable kimbangiste à présence du concierge de la paroisse. Ayant constaté le dégât, le curé amer et consterné s'élança dans ses longues et dures réquisitoires. Regardez ce que vous avez fait. C'est triste. Avec cela, vous vous dites kimbangiste. Non, j'ai connu votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait là ne reflète aucunement sa façon d'être. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas vous revendiquer de Kimbangu. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Fumukimbangu était un non-violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était Avoyer Duvin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Ah, Makengi, on a lisé cette vérité, on a découvert le solo, yo, ton dengenini. Bandeko Balandi, Toyoki Mae, Oyo, Kiri Jean-Marie Vanep aloba. Alobi que tant que Tokoye ba malamute walongo Fumukimbangu, te ba être Afrique et qu'on s'en sortir te. Lelo na babele Afrique, na babele nyos, na ba pays nyos dans la carte Afrique. Même na carte ya Congo. Lokola Nesonyanzila Fumukusu kia mzala pana na Angola bazali mokobi misala ya 1921 ya walongo Fumukimbangu o Kire Jean-Marie Vanep alobela ki oyo lelo pe kengi ya beti lango lisolo kola ndabongo lisolo ya mabele ya Mbanza-Ngungu. Lelo Nesonyanzila balobi ke soki tokotika mboka na biso na maboko ya Yesu pasi kosala nini ekomataka sekomataka. Or, ezali pe na moko ya bakure ya loposo pembe alingaki alongwa na ngambo ayebisaki pe bandeko Église Kimbangiste na mariage ya Mama Kamapasiko na Bruxelles na 97 abike oyo bazosala ezo refléter te walongo Fumukimbangu. Soki tokoyeba walongo Fumukimbangu te toyeba ete Afrique ekosan sorti te e lokola Congo nde esimbi déclenchement ya mabele Afrique. Tant que Congo koyeba monene ya walongo Fumukimbangu te waye Afrique kwa boko bonga ekozala te. Bandeko Balandi yango komona ete tango nyonso oyo Congo to Afrique ekokumisa kombo ya Yesu pasi kosala nini ekomataka sekomataka ekomataka sekomataka ekomataka sekomataka pona nini
po tozangi kotosa maloba ya motindami ya walongo fumuki mazali nesonganza kona bo masakoli ya mbanza sana oyo ezali pe moko ya baliese pona biso bayini bandeko balandi esika oyo tozokende tozonga na kati ya mokanda na lombango po kuna deja tatantoya abandi deja kobeta makofi tatantu musala noki po manaki bandi kobenda suka bayebisi biso boye tokoba na kati ya mokanda po biso bayindo tozalaki na posa ya nzambe ya mindele te totangaki pasi oyo botala na le soleil apparaîtra na page 10-11 église Kimbangiste totangango kiri aloba boyi soki bino bayindo bakoye bafumuki mbangu te boyeba yango ete Afrika ekobonga te azalaki moto lokola moto nyonso te azalaki motindami ya nzambe oyo ayaki pona kobikisa loposo na bino Biblia oyo bozali kotanga ezali ya bino te bozali kotalisa biso christianisme kasi biso nde tokumbela bino yango tolingi toyekola kimbangisme tika koloba soki na sosoli kire a constater kimbangisme oyo bamemeli bango ezali kaka copie conforme ya christianisme oyo bango bamemelaki biso sima ya kenge kolimbola mai wana oya découvrir bandeko bakamu babia ya solo seke mai oyo Église Kimbangiste kumbaki ezali kaka conflit conforme ya christianisme kolanda bongo lisolo ya kenge siko na nyonso esika nini tokoki kotia fumuki mbangu na bomoi na biso wana mutuna ndeko atuni soki totali malamu kosamba mai ya fumuki mbangu ezali komonisa polele ete azali moto ya tina pona biso bayindo soki moto alobi ete azali mobikisi ezali infraction est-ce que ezali vraiment infraction soki moto asekwisi bawei na nguye ya tata mpungutu lelo est-ce que ezali infraction soki moto alimboli biblia na ndenge na ye ezali infraction ebongo wana pe ezali ba infraction bakoki kokangela moto pe bakatela ye etumbu ya liwa pe basambisaki bango fumuki mbangu na conseil de guerre oh ebongo fumuki mbangu azalaki militaire eza pasi mindele balingi te endi mama ete asekwisa bawei ete fumuki mbangu azala mobikisi na biso bayindo balingi te biso bayindo tozala na kilongo to pe temple na biso pe basosolaki ete fumuki mbangu azali bonzambe epai na biso bayindo ndenge Yesu azali bonzambe kuna epai na bango Yesu na kosamba na ye ayanolaka azali mokonzi ya bayuda fumuki mbangu ayanoli azali mvuluzi mobikisi pe bango mibale bakateli bango betumbu ya lolenge moko etumbu ya liwa Yesu azali mondele akufa pona bango mindele fumuki mbangu azali moyindo akangema anyokwama tango molai te akufaki pona biso bayindo sikoyo na ndenge boyoki bokanisi nini pona boloko yango pe mabele oyo ya mbanza ngungu ndeti ngai nazwi mokano ete ata nazwami esika nini na kobanda kosala makasi kokoma na mbanza ngungu na esika oyo bakatelaki bango etumbu wana na kobanda kotala foto na bango fumuki mbangu oyo ezali wana soki ezali pona kosenga bolimbisi na bozangi koyeba na ngai na sengi soki pe pona kozongisa matondo pe kopesa lokumu pona mbeka na bango kolandela etumbu injuste oyo mindele bakatelaki bango na pesi baso tosalela ka bongo bandeko balandi totangi mwa molai tozongela bino sikoyo concernant buku oyo totangi mokolo mwa lelo tobandi vraiment kobenda suka kasi lelo tolobeli bongo buku oyo ya mabele ya mbanza ngungu ebomi mai ya motoya vraiment oyo batalisi biso yango oyo mokomi mokani ezali bongo fumukusu kia mzala pana na ngola biso totantumu mai mona tozalaka na esengo te soki toyeli liboso na bino tolobi tokei te soki bapesa biso émission oyo tozalaka na esengo soki toye susi na biso ezalaka tozwa boyebi biso na bino po totransforme mabele oyo ya Afrika
lelo ndenge toyite kotanga baloposo nyonso ya bokeseni bapesaka lokumu na mabele na bango pe na bisika oyo maye ya motuya bomoi na bango esalemela. Toyeba ete mabele ya mbanzangungu nde ezali lié ya déclenchement ya bolamu ya mabele ya bayindo banso. Donc po mabele nyonso ya bayindo na bisika nyonso ezali na Burkina Faso, na Mali, na Côte d'Ivoire, na Guinée, na Congo foi. Bon tobetela yango vraiment lokumu te po yango ezali fruit ya conférence ya Berlin, mais lokola tozwa mino na réalité yango en face yango tozolobela yango bongo. Mais toyeba ete ezali pe moko ya bitumba ya lobiko loposo moyindo o esengi to effacer conférence ya Berlin. Mais tout bête là pour réalité ils ont le belabso bongo Mali, France, Burkina Faso, Congo, foi, Angola. Toyeba ete bisika nyonso tozwi ndakisa na Congo, na Angola, na mbanza Congo esika ya kipavita telemelaki. Tozwi bongo na mboka Nkikala esika bongo ya Mbuta Macho. Tozwi mbanza ngungu ya Ngomoko. Tozwi bongo Kisimba, tozwi Kimayala, tozwi territoire ya Madimba. Esika babaki mai ya bomoi nto ya Mpuila. Tozwi mabele ya Mbanza Sanda, mboka ya Mokano, mboka ya décision. Tokolikia tozwi commune ya Kalamu, commune de l'indépendance, commune historique. Ba mabele ne se sika bevenema o ezali ko porter un plus pour na bolamu na biso bayindo ezali esika o toko se ressourcer les sources. Tozo nyata matambe na biso bisika wana tozo zwa énergie ya motuya ya événement o elekaki mokolo ndakisa mabele ya mbanzangu ezali mabele oyo e bomba l'homme le plus puissant du monde nani wana Walongo Fumukimba ezali pe moko mabele oyo motinda mi ya Pemba Kalunga kola na masako ya 1921 Fumukusu kia mzala pana na ngola akendaki lisusu kokuta na Walongo Fumukimba po bazwa etinda oyo ya vuvamu ya kozongisa bayindo na esika oyo babongelaki. Bandeko balandi toza na esengo makasi ya koya lisusu mabele na bino ya koya bolimbisi lokado lo mabele bososo la biso kaka mabele nde kotikati na biso mabele ya Matadi Mayo esika siège ya religion africaine evangélique kilongo ya yambo ya Walongo Fumukimba ezali bandeko balandi toloba lisusu nini tokotinda bino kaka et surtout bakonzi na biso ya mboka botala l'événement ya minene sikelekela lelo commune ya Kalamu ekoma commune ya distraction ya Masano nzoka ezali commune de l'indépendance mingi ya koloba ezali tatanto ya zoko insister tatantsumbu kata tobendi vraiment suka lelo biso tatantsumbu toza na esengo makasi ya ko présenter bino buku oyo tolobelaki mokolo mwa lelo nzoka mabele oyo ya Mbanzangungu ezali na makambo ya motuya boye tolobelaki buku oyo soki bolingi bozwa buku oyo bokene na avenue Ngiringiri direction Chaba Gambela numéro 50A bokokuta buku oyo eza kuna pona nini pete buku oyo etambolaki elongo na bango lisez cette vérité eza déjà buku de celle robe émission déjà moi mingi so bokena ba mwangisi voir TV na niveau ya YouTube bokuta émission déjà de sala sur yango mais pekisi bino pete bokende bosomba yango botanga yango toyeba bongo tina mabele ya Mbanzangu to batela mabele ya Mbanzangu bino bana ya Mbanzangu toyeba ete kolala kolamuka mokolo religion africaine ekozwa esika na bomo ya bayindo mabele ya Mbanzangu ekozala lié ya pèlerinage lokola Mecque ezali lokola Vatican ezali lokola Jérusalem ezali tokoloba nini tozongisi matondo na bino balandi ya Vom Télévision pona nini te na équipe technique mobima ya Vom Télévision oyo basungaki biso po tatantsumbu akoma na bonzenga pe na ntsunga liboso na bino tomoni bongo nani tomoni bongo kwanga ya ntolola moke na miso meposilisa bango opika pene nani wana tatambala matsadila basungamaki bongo elongo na tatantoya tobosani te tatakwa koyakala pona nini te tatantimba silovoni mpose tobosani te kozongisa matondo ya mingi neleko oyo ya bobandi misala ya Walongo Fumukimba neleko ya bobandi misala ya vuvamu le 5 avril 1995 wana tomoni bongo Neso Nyanzila Fumukusu kia mzala pana na ngola kimia ya Walongo Fumukimba Wangitukulu wa Masivi wa Lulendo wa Lulungu eyingila na mabota ya bayindo bas matondo